Mayele alobi aweza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Ah, maye. Bakonzi bote la biso eloko. C'est moi le keye fufu. Ngai na mesana na fufu. S'il vous plaît, Aïe chargé de Eza quartier de mon homme. Ma crevette. Le quartier de mon homme, Beningaba. Dadi, Eza, point moyen Gili, n'a de bon homme. Donc, so dans de Congo, tu as l'honneur aéroport, tu as voyagé, moi, voyager zaté. Donc, il y a bien faut bien à Schengen, non, moi, on a voyagé, exact. Parce qu'il y a tout le monde qui est en train de couler ici. Donc, je vous dis, dans sali 4 tours, mon bimba, aimez partager les lives parce que on a mis à se sacrifier. Je ne pense pas que Binonia se pose à la vraiment associé à Boya Awa. Aux autres, la musique, et ça j'aime na partage na musique pour na sacrifice ya sali. Yo roboya makwanza menga na konzima makwanza. Na kosoma ba antibiotique na romela. Pour na zotambola la mai oyo. Donc oui, on était là à 6h. Aziza, tu étais là à 6h, mais jusqu'à présent, on est déjà à 14h. Mais moi, ils à Bongo. Il faut soit 3 à 4 ou 5 jours pour moi, je vous dis. JM boutique mutu gezole kate mutu ko ezole kaloba mobile no so azana l'entrée et koleka o azana quête arrière vanguard nini donc mutu ka o ezaka na hauteur ya monteur na ngo ezana moins de 50 cm ya hauteur alors le ka a te po ko kota mai a endommager yango donc c'est ça. Ça, tous on a des bonhommes comme à tété. Moi, un gilet débordé. Je ne sais pas si on a volé comme un pensionnat, mais on a les comme un pensionnat pour Ninga au déjà à côté, voyons voir que place moi comme. Si on a commis place poteau, il y a Mwinda ou l'État, je risque Nadina, Poyo, Bimbo, en abisso. Bâtiment la badal, mais bazone sakaté. Soko komi kuna au risque d'inda. Donc, il y a un moni plus de na makadam. Moni mutu wa munene wana zoya. Donc, ceux qui nazara à côté la mo. Et ko tchanga ipege na koi na maïa, voyons voir où est le carton. La gym, la blonde Lissoma. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Tapotez s'il vous plaît. Même comment matin. T'as là. Portail, tape portail. Comment on va. Donc, et donc il a su soutenir comme il matin. Awa tozana Massina Petro Congo, Massina Petro Congo quartier abattoir.
Massina 1, communément appelé Massina Petro Congo, quartier abattoir. Juste Mboula Moutessa Liboé, Mboula, Oezali Mboula. Et puis fleuve est refoulé. Bana Mayanjili, Bana Boulevard, Bana Shekina, Tiekoti dans ma quartier. Aux alentours. Donc, awa tozali na limité. Fleuve moyen ben des athées, fleuve Péazali. Voilà. Donc, awa ma ezo salaka komata se komata. Depuis 23h, si les lots 14h 6 minutes. La famille awa ezali libanda biloko baby. Voilà. La blonde Lissoma awa tozali na Massina Petro Congo. Vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez. Et vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez. Et vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez. Ma vidéo, Oyeko Mathieu, pas Bakonzi. Vous tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez. Va signaler live. Voilà, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Sozande koluko bimisa ya maise deka. Mai nde mai. Tala mai nde mai. Batu ba mati nde akomata. Tala mai. Tala population mai. Eza koyinda wa. Kishasa yindi. Mboka edini. Mboka edini ya bokecho ba mama solo mboka edini awa. Awa za koyinda awa. Mukimbangu atomboki. Mabeto zo sala. Amone siko. Atelemi. Bazana. Donc la situation est compliquée ici. La situation est compliquée. L'inondation comme pas possible. Les gens ont tout perdu. Maï comme pas possible. Comme pas possible. Biloko eza na batoa. Amati ba biloko na batol. Atmoussi ba mati na ba balcon. Ma eza ti na ba toiture. Na avenue Liboke. Eza terrible. C'est terrible ici. Mira séparateur et Melama qui déjà et Maï comme qui t'a manqué. Donc la situation est toujours incontrôlable et plus compliquée. Maï comme qui t'a manqué. Gloire à Dieu. Les autres qui t'a manqué. L'entrée église, Yangoana, quand ils ont entré à l'église, entrée église, avenue Nyon sur l'église, ils ont plein. Avenue église, ils ont plein. Mur, il y a Sima église et Boukani, la mur est Boukani, côté Simaï, donc pas moyen. C'est vraiment compliqué ici. C'est compliqué.
Inondation comme pas possible. Mituka ezindi ekoti na mai. Nous sommes dans la commune de Limité, quartier Salongo, sur l'avenue Liboké. Donc situation est compliquée. Bazo bima, bazo kima, bazo bima na boulevard et il y a d'autres bazar likola ba toit. Nous bazar likola ba balcon parce que mai et matiti na ba toiture. Comme miti na ba toiture ba obimisa ba bana. Donc la situation reste compliquée ici. Mai comme kitamo muke et kitamuke muke. Mai kitamuke muke, nous croyons ti ba pourquoi. Et au kitasumo muke, mais ça prendra du temps. Parce que mai ils a tellement ébélé. Il a tellement ébélé. Tellement ébélé. Babois que ça. L'inondation est très grave. Pourquoi? Parce que Mituka est gâté. Mituka est gâté depuis l'obbi. Moi, je comité à la barre. Donc, à ce dindiawa, ok. So di kusa na nda kuna swana na mbali na ngale na nda kote bana mini ba conférence no na ba professeur ba ndia okay comment niveau ma ye komeli non c'est très grave on dirait même moi zo yesu ebele par rapport à des alaki c'est diminué tala mpazana kuna mama on va lui donner kanaki oyo elaki na serre OK chona etiona ekone na tona na le kanaki boko zoma na maya on a uti vinde na moto et diminué comment diminué ça il va aller balobi pe po ezoningana la police ezobengana bato so temi moke olekani toyokake bato batika ya suki okota na pont donc je crois bino so bomoni makambo eleki awa mituka eleka te po nzela eza te. C'est très grave mon frère, c'est très grave. Première fois makambo salama, inondation salama nango mais il y a tout vraiment c'est très grave parce que mituka transport exacté. On nous traverse que nanga mususu il faut pas même na mukongo. Au fouti muta munene 10 000. Muta muke 5 000 sans ambongo te. Odini na mai soko choli. Donc au choli OK. Moi na muke 2 000. Mikolo 5 000 à 10 000. Ils va traverser donc. On dirait les affaires mais les affaires étaient. Situation est le Congo. Nous tout quoi les gens va mis tout caminer. Baba on délai. Autant niveau ma souci. Donc ma est à mangas. Hier, Nazaki na live oti 3h du matin na bando tala comment bato va souffrir. Bato balali libanda. Moi j'ai un frère Azaki na aéroport. Azaki coincé kuna azongi lelo à 5h 6h. Moi on leke ça tenzele ça. Et pendant ce temps, na plein live Nazaki na ngwana Daniel Bumba yo ya ba 2h et quelques ba 3h. A oumeli même pas baluka ki.
Neti ya la cause solution te vraiment joie babini na aider bema ba maman belé baza nazo grâce aussi na bana on a moni ko bato na banda ko na de bana nazo ebisa yo et puis il paraît que ça na bato mususu bakufi baboyi baba bato bakufi baza na carte na batali video mo na ngambo na kana place ko na de bonhomme baza na ngambo na bato batibi invitation bato bakufi ebele et au moins na baoleka na télévision ba réduire nombre de morts baza wana bango balali na baclimatiseur balali très bien na bon état papa renseigné Jéhovah longola banger. La voiture d'hier est là. La voiture a nagé. Ça a nagé dans le de l'eau. C'est compliqué. C'est vraiment... bato bana chance naye bate siko bapapa kuna ndenge bafandi wana bakobima ndenge nini nzela obimeleza te papa ozoloba eza nini nzela 14h nzala eswa yo ntango nzala ekoswa yo tozoza image totsa tomonisa faci beton te bino bozoboya ndeni nzela nzala eswa yo okoluka ata provision eza na ndako okoluka almete caméra va filmer aux autres fractions. Attends la médiate. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunganzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, c'est nzela na yo. Bayebatalelaka yo. sikofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.